lelo nazende na vandi bon naza faire rigola mais na uti wapi pona koma faire rigola na uti wapi pona koma faire rigola na uti wapi na ba combat ba insulte ba attaque et lelo naza toujours mobali na vandi na plateau toujours solo na sango donc naza mobali na bundi parce que soki na besaki bras ne lelo ta musu ba petit ba rodamete donc lelo so ba petit bazolia parce que naza mobali et nde na salina depuis 5 ans avant oyo tout ça boy mais na 5 ans oyo nazu ba insulte combien nazu ba attaque combien naza parmi ba musiciens oyo nazala combattu o na ebeliti na te naza parmi ba musiciens oyo aza combattu o na ebeliti na te na ebité pourquoi ba combattanga mais je suis là toujours et puis nazongeli bango avec force soir au saranate donc nous avons mabe na mabe ya ko saranate so lo gibi tumbana mutu faut assurer nanganga en tout cas vraiment place on a simbi et dans ma casse trop kanga ngwa un ezet bele carrière à musée sili ah ouais soit sengi faire rigola pardon de carrière en sili agafé on bénéfice à bref koloba kutu ba mambe belete agafé asa mal orienté il aurait pas dû le faire très bien. Je remercie beaucoup dans l'individu vidéo sur Facebook Lité Akanda Mahamba Lobby Moutone mona muto sa comédie mais mutam dans ndenge na yepé peut-être ndenga koleli musée qui ndi mbota non passer na ye akoli ndenge nini ya ba tu tota ba passer na bango na pour comprendre pourquoi ba agir à boy faire golo so définir au mona mutu moko ya calme timide voilà réservé c'est aussi dû à son passé que beaucoup de gens ils comprennent pas ozomona musée qui nous le bablo misusu quand la mamda lo ba contradiction ezanga na kota na pena na ba détail tu vois mais na meko la ndilo lo ko biso to créateur de contenu na ta vidéo non na ninga na ça la vidéo mais tel no non hier muto c'est la vidéo té non c'est la vidéo pour na tina ndeti la boy na mamba lobby nga pe na roya na ndinga ma bepena na betele bordure mais je vais pas faire ça na kota na ba gêne salité o na rolo baraka a Lucas Senga faire rigola pardon d'accord voilà voilà. Et à que pour faire rigola ou contre non. À déborder ma casse dans le langage. Voilà. Et puis dans ma démission le padre dans l'avion. Dans l'émission d'avion, Tissouka, c'est 2 heures et quelques jours. Dans la nuit, mon rôle là, ici même là, si ma boy. Faire rigola, qu'est-ce qu'il a dit de mal sur monsieur Kindingo? Non, il a ma belle obité. Ngakula ngaloba liti akanda kunde ifara silika na place ya Kindingu mais liti akanda silikite pour pour bien yeba bois qui était regarde comment liti akanda il défend nani faire rigola nandiku vidéo moi lobi ata ba bois qui ngate nga elaki maman en fait alobi loko moko boyele ki na comédie mais c'est fort na yoki yango même nga interpeller nga pe na fina ma bébélé tu vois donc très bien na mukuse musée Kindingu luko s'excuser présenter mes excuses na yo et pas ba goloa parce que Mambolobi a argumenté à moitié. Mamousoule Rosoloba, il faut argumenter avec sagesse et intelligence. Parce que bataille Babi, oh, mais Mambolobi, attends, la raison. Mais malgré ça, Mamousoule peut regarder un écran. Ouais, ça va erreur, Babi, son monte au sein, on te le rend tout à l'heure. Mamousoule regarde un écran, boété. Non, vous réglez en privé. Peut-être Bazali prêt à recevoir Moussa Kindingo. Conseil au Pesa Bango. Ce qui Bazali. Bazo a été. Voilà, on a reçu 5 napes à Tambongo boye. Tala, au moins nous avons le droit de musique Kindingo. Nous avons une photocopie, mais nous avons bien. Ah ouais? Ça a été. Un gras. Aux hommes n'étaient pas barrières? Moi, on a eu musique Kindingo grâce à faire rigola. D'accord. Bah, je vous dis, bah, peut-être bien depuis. On a eu grâce à faire rigola. Parce qu'il parlait de faire rigola. Moi, je fais des vidéos montage. Parfois, il arrive à un moment, la vidéo, on est ah, c'est comme ça que je l'ai connu. La même chose, il parlait de faire rigola. À part ça, on a eu musique Kindingo. Où tu as comme ça l'importance, mon robot? Non. Madame l'avocate, est-ce que vieux Charlotte qui déjà habillé? Vieux wana, akoteka babi yango wapi na poto kaka? Na poto. Vieux wana akoteka billet, azoteka billet, na jalousie wana. Akoteka billet. Akotika la ka jaloux. Akotika la ka jaloux. Sauvage. Petit dans un Mario, Moussa Kindingo, non, Solana au petit. Oza Mario, Yosa Mario, yo, maman na Mario. En plus, yo n'a pas ça conseil, na iso petit dans un Moussa Kindingo. Soko lingo zo moi si, évitez moi si choko. Yo mo oza muto choko, ozi moi si choko. Lukata moi si mwindu. Yo lingaka moi si choko. Moni choko plus choko et pesi buzoba bozata mayelete, botanga te bo raisonner salité na moi si dans un kele makolo vert.
nakenda na ndako Muzaki Ndingu baza na provision te ya loso te ndako momba solo ya ambi solo ya hydroquinone bazanga na ba carolite na ndako mwasi ovandaka ba carolite hein eza mon excès de choco mutu comme pété yo za denile salobiti yo na 2050 elonge comme couleur à ça fou petit dans Ndingu yo na mwasi ba choco siko bino na faire beaucoup tani wapi très impoli que tu es mal éduqué mal appris papa les gaba goloa na robeto ouais banaki de mona ngabona la kanda makasi Muzaki Ndingu yo vraiment ne abwe kana no ekosila na mutema na ngati tango tambola za na ekengi pona contrôler na ndemwa makasi ti babibwa ba kimbateke ba wapi yo vraiment so ifona kango na maboko ifona sala le mo bien moi mon pousser no na finyoga bona nyatio na kitio na si kimoni yo au comme so nucléaire lipeka solo yo ndio zaana on comprend muta choko longola bila matika na couper total la moko tkana na ngondo nan choko forcé yo bula mo mitala pe o mo la pe rabuga kwa kitoko wa salite wa ni choko tani ba fissure nduta na jino mo mobali oza ba nduta to bi ke nduta ya rapona basi mais yo mo mobali soit disant soki Zaché Ndingu oza na nduta c'est regrettable yo zana ekengi na contrôle ti na ba mitendi na contrôle ti na ba mbudi kuna za veille petit na ngai petit popor mupasuki petit tika makelele petit solinga ki répondre les gens d'en face na yo wana petit obanga ki nini tika makelele petit ata soki osali 500 émissions et aussi mbate petit na ngai les gens d'asiali au makolo Gola somba bien na yo le 20 septembre tozana concert munene na échangeur somba bien na yo grand prêtre mère symptôme la gauloise invisible ya biso dynastie 82 vrai chéri na Katia Switzerland Gauloise. Oui. Nazoka batu kotoku na bazolo bakeno ye jalo bando ebisa papa yoka kolela ya bana. Ah, mais oui. Vieux jalo alobaki yoka kolela ya bana parce que exaucer na Gladys bazara tellement makelele bilela lela. Tout à fait. Il fallait qu'il voie ya papa Hervé et calmer et calmer bana. Minoko, chair de poule. Voilà comment tu as grandi. Oui, c'est normal. C'est normal. Abandon mon ande 14 ans. 14 ans. Tango akolaki nde on a lobby faire chair de poule. Voilà comment tu as grandi. Papa Hervé akoyi na miso na ye. Sauf que vieux jaloux a danger ne bino bo loba. Na franc congolais po ni na tinga ti papa Hervé. Kwazana mongongo te akoyemba. Parce que bana na ye bango mo ba supporter avoir ya papa ya bango. Tala kaka baba ndolinga ga ba papa Hervé. Gauloise somba bien na yo ya le 20 septembre na échangeur tozana concert munene. Ya biso dynastie 82 vrai chéri na Katia Suisse. Kambo ya kukamwa moto alobi aza papa affaire gola musicalement ye moko na koyemba zuka koyemba taza moto ba organe tomona ba video selo scram alakisa ndenge bayembaka na studio vie nzembo na ngala ngeza la boite boende azo selo azo bangela na studio mais le lobo c'est yo inde papa na selo artistiquement tabo selo gola intégram wingi 4x4 eza pona ete mais ayoka sama ke batana jeune wa imba makasa ndo bazoa na salon mais le lobo limbo mpesa place kino ndo boleki Hervé Gola ndo bo former Gola bo boza mtem mabeboko kulutu motema iswa epona nini pasi yango yoga ya mingi boza pona nini kapo Hervé be yimba lekio kapo Hervé boza kulutu na yango motema ko mosalo pasi olela nini kolela teza makambo eyakae yango frigola mbina na nzembone wana kolela te oh ya Gauloise gladiator, soyez concentrés comme les tireurs d'élite à pleine action ou à distraction. Tous un événement moko il y a mois de septembre où il faut réunir ba mélomane à bonne musique ba rumba congolaise. Tout coup en échanger à limiter tout séparer longo na faire na ba Gaulois tout.
l'immaîtrisable Ferregola a maîtrisé tout. L'artiste le plus sage de sa génération. L'artiste le plus mentir. Oyo. Sur la mission de la télévision, au sentir c'est l'artiste qui est en train de parler. Ce n'est pas Motomora Matalana, non. Il vient s'exprimer avec intelligence dans sagesse. Alors, Bétreb, ce concert événementiel. Le 20 septembre, on a échangé à limiter. Tout l'accès à la rébellion. Makele était mais Moussala toujours. Opération Mobundo. Soros à la Gauloise. Soros à la Gauloise. Activer déjà mode. Il y a code 16. Mode à code 16 qui non. Ebe baibonga. Moto touché na faire to ye. O lobi bien à faire to soutenir yo. O lobi ma ba faire gola to ye to recadrer yo. To jonction en ligne droite. Ndi masolo ba golo wana. Ya mo to bien. Les spirituels attirent les physiques. Naboyi ba critique. Ndoto nanga sans polémique. Et koko kisama. Un jour ekoya. Toko tanangonga na ye. Ensemble. Osimbo fera eleviso wanaki. Ngonga na Ferregola yangoyo. Ataba salimaso. Eko simba te. Ba luka ba boma fere me simba rangote. Mais bazo continuer toujours goya ko maniganse. Eko simba pe toujours kaka te. Tant que biso ba goloa. Tozali. Rien ne se fera. On est là. Jusqu'on est là. On est là des artistes congolais les plus vilipendés dans Internet, n'a pas journaliste, ba tangi déontologie journalistique. C'est-à-dire que ba journaliste tout pro warrior, bazakane compétences, moi aussi bazana artiste devant plateau de télévision ba kuka ate. Et ça le quoi faire na Kofi, baza des artistes oyo, ba finga ka bango matin midi soir, mais tout kamo bango ba tangi qui journalisme déontologie journalistique ba tangi yango. Mais bah ça est compétent. Bah prenez insulte pour battre la banque internet. Mais ce que biso ba oyo, tu yebite ba sala ki journalisme te donc tu jango tu yebite. Ndenge même ba sala éditorial tu yebite ba sala te mais ce que tu telemi tu zo loba, tu sou tu côté un artiste, tu poserais ba question oyo ko vexer artiste te. Mais bin botangi ki journalisme, boza ba fanatique artiste te. Ou quoi artiste na ko mettant au bimi devant télévision, oza sou pour un artiste wana toza, oza moto pour na culture générale. Mais biso ba fanatique ba artiste lo biso ba golo boy. Na zanga uniquement pour na ba golo. To na ko meka mo ba to ba soli bien artiste na nga faire baza bien na relation, na ko se pesa pe ba on a se pesa ba sali ba ngo mission. Mais bino boza bon te bozo kokate. Ya mo mo kilo journalisme et si ba ngote sou mo bien que ça journalisme. Le bon que tu as journaliste était comment on a TikToker bien à TikTok parce que ça le côté trop de suba que ça la monter si tu sous la béa que le côté chronique musique bazo fouté ma bé les Camboro kama na communauté congolaise ça dit que ba journaliste au batangi journalisme na classe bazo ko sala ki journalisme na bangote batangi ba déontologie na bango na classe. Mais biso ba oyo to tangi journalistique dans l'idéologie journalistique te to bi ko sala ko préparer be éditorial te ko préparer même ba journal ba chronique te ko préparer en côté biso wande si ko to commencer la chronique ya malamu ba tala on internet avec appétit ba ozela ngo chaque pourquoi chaque temps chaque midi ba tala ngo exemple ezaka moko ba to bazaki 4 face à Kofi Olomide Popol Mapasola Adil Ndolé Marc Zolo, Tabu, Laurent Tendance. Oh ya, moi si vous avez premier artiste dans un pour ça qu'à la artiste wana. Ça dit que bango ça les journalistes ba tangi yango. Mais ba ça ba compétent face na ba auditeur na face na ba na bango. Ba to ba ko débattre na bango so ba inviter moto na plateau na bango. Ba ça des compétences moko notoire. Ozo inviter artiste mais yo wana ozo agiter. Ozo ba ndenge te ko poser ba question non. Mais bon, l'anda ba journaliste sur la télévision, ba ça la chronique politique, il vient avec des choses, ba pose ba question où il y a bien collègue. Mais ce qu'on a biso ba YouTuber, ba Facebooker, ba TikToker, surtout zo kuta na artiste te poser ba question, au sentir que non, on est mon tangi, mais bien ba to tangi, ezo yebanate. Et on traîne to yebezana nini.
Pour tous la communauté congolaise, des artistes les plus acharnés, bah finga bah matin midi soir, na bateau batangi journalisme. Ils ont fait le gros na Kofi, bon finga le bango tout le temps. Ils ont la nini.